Bonjour, bonsoir, nabalandi nyonso ya Voice TV officiel, botenabino biskanef bozali. J'espère que tout le monde a bien, biso toza bien angolo na nzambe azobatela. Merci na bino nyonso nde bozwaka tan na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola apambola bino, nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na ba abonnés nyonso ya chaîne na biso. Vraiment ndeko soki nanu oza abonné na kati ya chaîne na biso te, na pesi au moins quelques secondes ya ko s'abonner na kati ya chaîne na biso quand okozala décider. Merci na bino nyonso na nde bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso. Ko s'abonner na kati ya chaîne eza nango gratuit, donc ezo senga yo eloko moko ya gravité. Merci na bino na ndenge bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso. Voilà bande ko lelo na ye juste na cadre ya découverte to découvrir ensemble na bino oyo eza nango vraiment vidéo moko ya mukie kon bozo mona bino nyonso na ba image ndenge ezo leka. Donc to découvrir ensemble to yebi oyo tozo mona oyo eza kwanga mais na mboka nyonso ekolo baza na façon na bango babengela kango, baza na kombo nango babengela kango. Donc biso na bino to découvrir ensemble to sengi na bandeko o bulanda biso to yebi ki batu ya bikolo ebele balanda biso soko za ndeti muswahili yebisa biso ke na Kiswahili babenga ngo kombo nini kwanga oyo eza kombo nini na Kiswahili. Soko za par exemple mongo na kimongo babenga ngo kombo nini, soit bato Équateur na Équateur kuna bobenga ngo kombo nini, soko za Congo na Kikongo bobenga ngo kombo nini. Donc tout découvrir ensemble biso na bino. Donc ça la peut bientôt yeba makambo ya mboka na biso etambola ndenge nini kombo oyo eloko oyo na mboka mususu babenga ngo nini, baliaka ngo ndenge nini, ça la ndenge nini. Donc tout découvrir ensemble na bino oyo tozomona toyebi ke eza kwanga mais ne na lobi ekolo nekolo baza na kombo nango babenga kango donc na loba mingi te. Donc botika la biso na si ya ba commentaire to découvrir biso na bino ensemble. Ah peut-être même si vous yeba kité na chiluba baluba balia kango mais babenga ngo ndenge ni oyeba kité ou apprendre quelque chose. Peut-être pour yeba kité ah na Kikongo et babenga ngo ndenge ni ou apprendre quelque chose. Peut-être peu un sous oyeba ki ngo te mais ou apprendre quelque chose. Donc bande ko botika la biso bo vraiment gentil botika la biso na si ya ba commentaire to découvrir ensemble to apprendre quelque chose de tolobaka to yekola mikolo nyonso ko yekola ici là na ngote donc botika la biso na si ya commentaire et ko vraiment esengomi. Merci bandeko na tiki bino vidéo de continuer. Donc kwanga oyo boyebisa biso na munoko na yo donc soza mu Kongo na Kikongo balo babenga ngo ndenge nini, bato Équateur kuna babenga ngo ndenge nini, na ebité sokoza muswahili sokoza muluba. Donc ekolo nyonso tikela biso na si ya commentaire to yeba babenga kango ndenge nini. Merci bandeko.